La kisi ils ont un sens té. Il y a un sens à tamu qui était. Quoi que les maman nique aza blogueuse non. Yo mo soko longo yo ngaba bino waka ko kosa biso makamu soko longo na likamu na ndako na bino te oye na ko sote to banzambe te to yeba ngote. Mama nique asale lote. Mama nique a développé oyo ye koloba. Eza jeté bien bo monya bo jimso to zo mo jeté. Beaucoup de madame pas penser dans des gens à maman. Eza jeté. Maman ni quelqu'un n'ont raté a raté des gens à bloqueuse. Mais vous avez start. Ngana kama ba star na tso Congo awa. Boza ba star ba blogueuse na ba blogueur ba lobela bino bolinga raté ela kisini. Boza ba star. Likambo na yo so lingi to loba te bomba ngona kata ndako na yo soko bimisa mu awa muto mutako kata ngondenge ya lingeli. Un moment quand vous avez personnalité publique faut voyez ba makambu nyozo sala. Quand vous avez personnalité publique faut voyez ba makambu nyozo poster. Te mambo senga merci zata asali mabe na komatanga mutu te a non mata mutu te na za ko so mutafinga ida tenga mona so lobele mutakofinge tenga mona lobele asali mabe po aida mutu na za la voix te. Dans la voix qu'on soit na té, dans la voix té. Aux la chaîne nous et qui est bien, au té kabilamalo, il y a besoin mauvais goût pour les abusés. Au là qui est là-bas lenga solo, et on est là-bas que nous avons pas au té va sokola ngo. Il me tombe bon oui miso. Pour aller pour nous louper et bandaka bon to ba ibi là-bas. Problème c'est quoi ce problème? Maman ni pas bi loba vérité yambola. Ami pas pasteur na ba mama niki abi bongo to sa ndenge mo font les portes na vie ba font la porte te na vie ba font la porte te nete lambani bungi matana bonjour lambani bungi na bengiti na ninyoyo na bengiti boni musa makasi boni lamba vers Aisha na aida na ketch ngate ka ba dinetiti balineti ana ola takana na zandu eza na moti eloko ni na bengiti na nini oyo na luki ba taxi men chef boni musa makasi waida boni saki na blo ata $1000 te saki wana na blo ata $1000 te ata 5 na moti to cheka sezaki na marchandise ata 5 na moti boni ko pesa ba taxi men musa makasi na bengi na ba taxi men na bengi na non aida non. Aux stars, on peut vedette. Makamba faut ça, faut réfléchir même il faut ça. Aïda, au débat sur les lamba. Bon tu tremper lamba. Et même si ma famille n'a pas de kisi, t'es dans ma bosse ma kisi. Et lamba aux années. Eh, qui sont au côté de lamba na. On met déjà au côté d'arrêt. Déjà soyez déjà ça makambo bien. Aïda kisi yo utozo na mboka na braza basimba kisi atani eloka ki aïda eloko nya kozwa kisi na 2026 aïda Balex on a journal eh aïda yo misu chali bonjour et Nicolas lamba na sac on a pas lecture dans le journal ne n'a pas ça pas important ça c'est quoi eh aïda kisi ya nini okozwa na 2026 na mokila lo ba bebe na boka nzambe na mokila lelo to sambelite na erola na amona so na sambelite erola na erola mka sambeli o aviva ka otika ba bono ba nzambe luba kisi za suste aïda osimbi kisi
kisi bunyo na katikati ekatisi mai te kisi boko katisa mai kisi boko katisa mai kisi boit ebo okuta mboka ayi elo no simbe akisio osa daba otuma daba d'être no bien olingini yango osimbeli kisi nini po simbi kisi aida siko nde kisi bo katisa mai boye obed boma retour ezani aida fongwa motema toza famille retour yango ezani aida pour que l'oreille eza $5 na Kinshasa aida aba okufa ni pour elambana c'est pour okufa pour basofa pour babi basomosa te babenginga babi ebo katisa mai bilona banga braza ebo katisa mai nabi eza elamba nzoto abotika biso na bilamba nzoto botika biso na bilamba eza elamba nzoto bakoki osali mabe osali mabe po siko bato bayebiki eza ya ida tinda bosalaki yango wana moto chauffeur so amonika elamba wana na katikati bongo abwaka nango po amwanaki eza yango elamba atina to oyeba neteke eza ya ida babwaka na bango botika mamwana eza elamba ya nzoto bakoki kosali mabe wana nango échappatoire on a échappatoire et c'est la base de la question boniko to yiba mba kaleso kuna baninga bino boza lokuta bongo bola isa mo forme wani bongo bola tisango boniko bino kimosuma bilamba tomboleza bilamba nzoto te bilamba nzoto ya kisi bino bokwa na maramba sam munga neza boy a tous vu kaleso nanga osana nga mabete nga tanke non simba kisite non nazwa idée omata to bake loko pe kanga mobali non nazwa idée na ngote eza beste bokosi bonga bo changer en forme eza beste alelia solo vous kauki vous keye solo alelia solo beza mauvais gwana kokosa ngo pona vie na yo mokote eza beste bokosi eza beste aido silamo pe ko mo katela ba page lingala eza beste bokosi wana bokosa bato nyonso bokosa katenga na kosa la sentiment abinote parce que moto tango ngo sa buzoba yeba makambo osala et comme moi bon na bo pesa ko fontolo bakaka eza base pesa kwa okosi aida ki osimba kisi na braza kitoko news aida ki osimba kisi na braza et comme na erreur osonga bo kisi bo katisa mai ça qui limwe ça qui limwe aida lobby sa elamba na ye mikolo eza mingi te na se ya mokili la balekisa ngo te na journal télévision nationale ya braza kombo na oni télévision officielle les RTNC ya braza kombo na oni RTNC ya braza kombo na oni Télé Congo aida lobby Télé Congo baluka chef ya bata aida musala yo pesi bato aida che $500 na muta komona saki boni ngata na mona saki ona banza mona kanda bongo tika no fiene oyo aza makambo abi mutu akomona saki aza $500 saki le kapita ba général d'Abira elle est na Télé Congo yango aida saki yango eza nyango bande ka boza so moni saki na bo kata miki bo tumba ngo chango moto cigarette tumba ma bande ka braza so moni saki aida bo tumba ngo to ni mboka kisi kota na mboko te
Namboko toyebi nzambe, toyebi nganga te. Ngamo na mwasa ide. Nkutumbe kufi, tokomi na kukufa ndeni. Toko yoko bake okukufa likuwa teni na tokomi na makamu. Teni wana. Nako somba ngo nako tongisa ngo eleka ta $10 te. Po wana ndo ko somba tisi a satin $5 batongelo yango $5. Aida. Okufa na oliko ateni ane ko mata $10 te. Aida za lokuta. Aida simba kisi Aida. Ekomi ngambo. Aida kufa kaka. Poto sande ni tenye mona na te. Soki tenye mona te yoko kufa. Aida simba kisi Aida. Mabe kisi. Okobosa naka un jour. Des fois kisi bande ko simba na bine lo. Ezabez te bokosi bo balusa moti zabez. Aida liya ba ya sala besta sala polémique te oya na beza ye la mbande ni atiali la ma miso vwe ngana so na Aida vwe za yo zikai do aleli analite ndeko koko simba no kisite poko bosana ta Aida ndeki se sopie na braza okenda renouvellement na bomate na bomate ya bato doso ya kana roso zo na bomate oliba bomate tambola bien ngaso ke na na ke mo bomate na ke mo bomate aucun troisième mandat changement constitution nous ba ki boza ba kisi bozo simba ba kisi lo kwelo bozo simba ya kisi ni maboke biso mo to fuli bien to comme ça au cinéma mina ko sa na maboke bana tanga kala ba para bazo ndetsi nga maboke na tala moto ya ndako na biso na ibu na ko mota maboke ga ba to na ika réseaux sociaux en 2020 moi je tiens ko dinga teto ta maboke Pepso boy deno nga banda kanga na 20h30 maboke banda retard na vandi ko nota maboke moi je donne information quoi vous donnez la nomination RTNC Robo is à $20 20 ans à Kinshasa on va dire bon ta maman qui pas tout comme ça le cinéma pour l'autre chose on va comme ça cinéma film na kalama boke mutu na ngate ma okundanga yo tata ali yo tambe boka on capable voisin aleli abia kufa na ye akufa na yeso elambane zada kufa na ye ko bakoluka ba elo lekelenga bakoluka ba chef ya batati mais nyoso abraza Aida silama identité au ça ça musuzuzi bilamba za identité au ça c'est musuzuzi Kenya verane tisi verane si na mona Congo et si na Congo pour le moins identité na ala ya rouge ako identité na ndesen par exemple message na radio maman Aida parce que partout ce qu'aujourd'hui des likambo ça somme tu vois ce message na radio na télévision ouais continue doki elle a même continue doki bah ce message puis na radio na télévision il est bien calme bien kaka bolé ça te bien calme bela Robo 20 ans samedi exact 20 ans Aida beka beka na bomoko ata monga ngai Aida na bomoko to famille moko mais o lekeli biso o lekeli na biso la propre membre famille na yo o lekeli biso bali to ba radio na ba télévision
baluka ba chef ya ba taxi mais ya Congo Brazza bazo nyonso batikelo ka teni na te bazo so sa pamba bakozon so sa pamba ida bato mona bilamba na botumbango Ezabeste alele lamba ndenga solo bolinga bo balusa ngo poto soigner to soigner buzoba te ezavia muningela kisini Aida lukelo nyanzambe eza Dolce Gabbana 20K noteka suna poto te po ata poto bazabe impoli mutu nyonso ebike na biloko no ekomaki te komelanga na sa do programme na zone silombo po agence pe na juda ba carton biloko papa na 3 semaines ayaka te do biloko papa na kenda ko kunda wa bomba ngo oyebi ko sombe biloko nanga meza za na mami na ndenge olobele ponga peso selo kwa olobela ndeti bo etantini mo ya États-Unis to kokuta la bra Comment ni moyen automatique na live so comme automatique na live que la nene na so pas ki blue na fa nene ati so quoi pesi na tendo sambu singa live like c'est que na kanimbo oui comme anga dans denga politesse so ni ndeti mo kwa yake so ni ka déborder langage na pour anga na bo midi na ngebungi na lelate a midi et bunga midi sans père et papa na transi la costa bana non pas zoom c'est la bonté banda na kanga biloko depuis août tilelo kana la famille bodati na la famille boda aida et la famille asali soni biso to encourager ma bête biso to encourager ma bête to bomba ki ndumba la bêtise disait tout la soupe bonjour mon ami aida sali so aida ko simba kisi ya ndenge nini exemple nini aida ko simba kisi na Brazza Lisette mo la soko ba t-shirt côté belé lobi samedi bokinde ba t-shirt kitoko aida ko simba kisi Lisette mo la soko aida simba kisi na Brazza Muduma kumenga a ndaza client fazo mbo Nabi e ba client nabi e ba tunyo so so mbe obutumbe blo palanga depuis tout début je blo la bne kenda na onte agence na papa agence na chinois donc il faut bête péter la mboka la bam na soin ti agence baba tuna yemo kuta ya susté au 3 semaines ba tuna ba agence na ba carte biloko na pandi da muso so pe na tinzo Kinshasa donc comme na agence na toujours na programme ya agence sur mbongo na na parcelle biloté na ngolo no teka so na poto na tik na ngoteka na poto na teka na Kinshasa calmement donc dans agence mbongo na toujours na programme na agence bonjour pour agence do batbolu kambolu ka robo na Kinshasa ezala na Kinshasa samedi robo ekozala biso ada to comme vendredi mais non comme vendredi te biso atada vendredi donc samedi na Kinshasa ezala samedi na bleu belé bokinde ba chinois bazara compliqué mo ba client ako iba te ke yo ko kanyele da biloko mais ce qui chinois na biso traki na berté to zo zeli so le lolo
client comme benga on quoi li comme sous on appelle encore pression en fait on a pression ça nga munene so vous remarquez mikolo na munene pour appel à ba client leki na ko so yamba te na plus explication na ndemi yo na booster na kati bato nyonso bona so c'est na mbono no malembe nga ko pression te nga stress ça nga munene au fait nga il faut qu'on comme stressé bon de bon nga munene semaine prochaine bon na diminuer pour évidemment si lobby kana juna bien nga ko nga neza mna ko kali kambo elekela nga mtu tena ke kuna na soigne ti ba mse nga ba carton na pone ke blona nga eza ngo blona nga ekotula te donc attends na somsi bat bambo ekotula na moté mwana za pia lali mwana na lali voilà mukazela faut encore 8 heures pour aller retard faut comme ça 10 heures de temps siko moi match alarme na tablette et coller dans 6 heures Italien so be diva Yolande Italien nga yebio pour tout na olonga duba yo komana na Chine Italien eza problème non to yebani olongo duba yo koma Chine na yebi yo Italien donc ça quoi yo disait que la sorte il faut tout na petite explication na yebi yo mino vous analyser bani ngali nga mto sala liye bani nanga na makasi te yo tout na olongo duba yo comme te que soit gentil bien vous gentil te bo finga ba na commentaire vous gentil et que soit gentil te mutu bwana ina ba lien moko boye te za na question musu ko tout na été bino ko comme ça on faux gentil non il y a d'autres questions où ils a réservé na mutu boye bani bino ko confondre nyos alors mutu musu boye bani te a comment maman bébé allô bébé ndalinga ngoti ba appellation musu ça mutu boza na proche bino vous allez la savoir vous avez la manière te au moins mutu no bo solo la te tama peka no moko mutu no bo so anete obenge ka jour ali boso allo bébé et la kisini ba je mususu basali zango au moins mutu no bo komana te maman allo ça va non mutu no bo komana te oboza ba ninga te tango zo komila ye komela mba moli kambolingi siko biso to komisa de sans manière to komisa au normal na Congo to komisa au normal faut to comprendre que za bongo non eza bongo te eza bongo te mutu boyeba niti olonga Dubai siko koma na Chine ela kisini au monde wana eza réservé peut-être na ba proche na auto na moto yebi na vraie vie et tant que chose à TikTok ça mais que ça TikTok c'est longo moto ba manière te ba manière ba la tsango na ndako ba yekola mona ndako na bas âge que la TikTok c'est longo biso ba manière te longo biso éducation te ndesi ngana na de moi moto boyeba te allô bébé ninga mto benga na ba légèreté te muto za camarade no muto ayebi yo eza ndenge na bino poki kamana ki era ndenge na bino bosolwela ka bino bo confondre nyos comme ça allô dites-moi comme il est allô ça va Nathalie ça va bien c'est qui allô allô on a salaki
Bah mon tiens, malheureusement, le temps de répondre n'a bloqué. Parce que quelqu'un qui se respecte, mon ton nom solo la té, boye banité, solo comme bonjour madame, nazo luka boye boye, tout dans une aïe biso boye boye. Donc faut qu'il y ait un moment et puis ça me pose ça ya koyo kali solo na yo. Je on m'a deviné sur les ananes. Et on va bien dans mon sac. Naebi était nos camarades était à que ça nzembo ache ma belle nanga akanti ko ngamo sepela moi ça ba fiba légèreté après jour non bien mon sac mais moi les bimon officiellement moi tout ne suis bimon officiellement azo donc ba mbata foyer blanc hein allez na ke marche mon ko ba niveau na ba ngeba bete pour ba bete kaka bon bête kaka ba niveau na ba pour aza ba niveau mikolo bon bête ka blana bon bête ka azina kisopi na conseil moi que do bête kuna mukolo ko bête ka ko ba mbinza ba ko bête kaka azina conseil moi que do bête kuna na aza ma bele lo kwa ya nene ya to simba nga para na na bana na ba koko blago ya munyo sasa nga ya mabele ndina bona na bana naza na bakoko babete kaka ndio zo bambatati babete kaka puis à ça monsieur bonjour ana misère quoi boanoté est-ce que atani comprendre nzembo ne mambo est-ce que ça nzembo boy est-ce que ça nzembo boy est-ce que ça atolo nene ya blana na bana mikolo ndi bomona ngabo na bana mikolo na bana baza ba marié naza ba koko ba kola baza na réseaux sociaux na ba koko na ba collier. Il faut respect, Stéphane on a zamouraza ba neve na ba nièce. Camille que Stéphane pas au cause à coco. Dans 3-4 ans Stéphane au cause à coco. Ba neveu. Ma nièce. De Camille que Stéphane au comme à coco Stéphane. Grand-père Stéphane. Allégresse, comme les nains. Allégresse. Nangate mtasa kwa yibinga. Elo na yini elo koyo salwa. Nyo mosasko otanga kombo bana ngana bakoko na ngapisa kwa ngana yebi la fin de junior. Nanga lieba ya te mtasa kwa yibinga makasi nanga ngote. Nalinga elo ko salya no gato super no. Nalinga ngote nanga baliyeba nite. Nanga baliyeba nite. Osa kwa yo yebi famille nanga. Otanya kombo ila fin de junior marina nalinga ngote. Nalinga liyeba nitenga nalinga liyeba ntematana ko sekati nalinga liyeba ntenga mtakolenga la pote mtasa kwa ngas ko makamba lo banga yebi yango na yo konto mina linga ngo tenga liyeba na makasi tinga boli ko yeba na langa ozo forcing na amitié na mi zui so moi une commission est dérangé vaika diamant ka fou bien aux clients respecter la benganyo nga za peut na ta profiter de comme na za nga za mte on était yo supporter ba client au client mo boya loba no pour ba client obo komela bolingi robo so za na Kinshasa ki ekosoma so za na poto na bengani bino bata poto na bengani bino ko papa agence akima
3 semaines à yakate son a bengi à l'obaka qui chinois même à temps anglais qui tous ça na conversation papa na banda 3 semaines à bosani yango azaka nazo comprendre te nazo comprendre client ba li ko loba nazo ko lobi nga na lobi bien ba tu so na o so be depuis juin nazo c'est non ba bon na bi non so bloque komi so bo milango bo meli o za na ta malamu aujourd'hui simbo mais loba avec beaucoup de respect koko milanga te nene soko lobi nga bongo omatika live tant omatika live maman na kangombo pas ko même si réputation Rachel koko nzoni bonjour bon raza boy na kobeta chinois te na mboka na ye na kolobaka na chinois mais na koganga epe makasi te na mboka na ye yo za réputation parce que le quoi za réputation te on a l'occasion peut-être pour comprendre bien. Hello my people, hello. I just want to introduce you to a wonderful health drink supplement made of goodness of real organic source produced to how can I say it, produced to provide you with the most natural ingredients for your health. It will help you with your joint pain caused by articulatitis, okay? And will take away all the stiffness of those joints. Moreover, it will help you with blurriness in your eyes, and it will it is how can I say it, and it is known to eliminate itching, okay, of your skin as well. It has also other benefits, but has to be taken as a continuous use of this product. It is recommended by clients who has been using it for a short and a long period and has seen good results. My people, I'm telling you this, just try this product. Try it, you will not be disappointed, okay? Please don't go off of your chronic medical, as this product doesn't guarantee 100% cures for all your health problem, but it can help you with to clean your kidney, to clean your blood. As I was saying, it will help you by cleaning the kidney, the liver, okay, the good circulation of your blood in your vein. I don't know if they say like this in English, in your vein. And it will clarify your view. Like as people who are wearing glasses, it will clarify your view. And for the most important thing, I like this product, it will stabilize your blood pressure. My people, I bring this product to you, so be confident and when you're gonna start drinking this product, don't just say, no, this lady say that and this. No, you must be sure and you must be confident and you must accept and believe that when you start taking it, you will be healed. So may God bless you and all your family, wherever you want. This product, it's a very, very, very good thing for our health. May the Lord bless you and protect you in everything you're doing in your life. Contact us. The number is below here. Contact us. You will not be disappointed, as I was saying in the beginning. So, bye.